République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Mbonda, Ekolo, magazine d'actualité. Motra bande kolanga bosana kati ya République démocratique du Congo, bosana kati ya Congo Brazzaville. Bande kolanga bosa partout dans la diaspora, vous pouvez toujours confiance, la fidélité. Ya kolanda biso et surtout que tout ça vraiment musala moko ya makasi ya koluka kopesa bino ba information moko sur et à temps réel. Mikolo melekaki bolanda biso ne to yambaki moko ya bande ko bo découvraka o bo réagisaka pe ya mingi na oyo etali bozongi ya peuple noir kati ya ba ancêtre na ye. To yambaki mwana mboka papa Soni bomona kide to betaki masolo oyo apesaki vraiment ba instruction selon ye que ezaki ba instruction me otaki pa ya ba ancêtre ya ko poussa la mosika ya Congo onyoso azali étranger na nzoto te kasi na spiritualité to pe na spiritualisme monotu oyebi kaza mopaya abima kati na mboka oyo maloba wana réagisaki parce que la population ba te belé ba meka ko réagir sur ça monsieur ba mona ki on lokola ezaki lokola ma folie moko boye pourquoi ndeko o ko ba maloba ya boye mais ya essentiel suke to pesa ki mona mboka Soni ba voice lebno botindaki na ba message botindaki akani lisusuki abike. Comme Azala ba message, eux n'étaient pas ancêtres, il doit toujours continuer, il y a coupé ce message pour permettre que la population, surtout la République démocratique du Congo, réellement, message dit oh ancêtre, bazali coupé c'est bon, on a juste journaliste, c'est pas moka ba congolais. Pourquoi le Congo ya koyambaye? Yo peut souhaiter réellement que bah maloba ozu makata malomu no konaye, ezako sepelisa yote, oza libre, ya kobenga monda ekolo, ya coupé ça ba argument nécessaire pour convaincre réellement la population que malba ozo makati papa Soni ezali ya solo tout peut et c'est pélicité. Na beaucoup de professionnalisme, pena éthique, le journalisme, tous en été pour la encaisser ba injure, tous en été pour la condima makamu oza ba sanité bimane siko, mais tous ali wana pour mutu azwa temps ya kobimisa oza kati na ye. Tous ça ba peuple noir, tous ça ba congolais, tous ça ba bantou pour vivre après la culture na biso. La religion sur tout le monde au Congo, presque les grands acteurs, tous les grands leaders de la religion, ils sont en Asie. Oboya, à moins que vous ayez autant d'histoire, histoire, on découvre que l'histoire nous dit que les leaders de la religion sont en Asie. Mais avant, il y a un peuple noir, tout le peuple congolais, à vivre en Nini. Rapport dans le siko ba rapport wana to boka yango ube zakati lelo to zongi se pa mona mboka papa Soni le to osulane na édition la biso ya mokalelo na sera na bino bandeko boto ba télécommande bo chana se bon là chaque jour ba chaîne de télévision et la chaîne YouTube na biso vous avez le droit qu'on réagir vous avez le droit qu'on manifester mais ça là yango avec beaucoup d'éthique pour la combattre là bon moto na mona mboka papa Soni mbote to zongi se pa na yo mbote papa journaliste na persona no merci ndenge o nyati makolo sune sika oyo pour na koya ozonga pour la deuxième tour parce que to bengi yo po to yokaki ba message o bandeko ebele batindaki na makambe ebele mituna batunaki esengelaki to répondre bango yango to bengaki yo oya kozonga nesiko po to répondre na mituna na bango. Merci beaucoup Bolandi papa Soni to tindaki ba voice tambo tindaka ba voice na bino pa na biso na ba message to tinda ngo pa ba concerné. Mais oyo ba sabso de to sona bino makam oyo etali ba insécurité na mboka ba oyo etali bonne gouvernance na mboka to tina ba message to tina niveau ba présidence tina niveau ba ministre concerné pour que bango ba pesa so biano le quoi peut tunaki ba message na bino na ba voice na bino en rapport na oyo etali édition auto sala kana papa Soni pour oyo etali kama mabele sangwema le kambo mabele sangwema bakoko ba yemba yango yo nga to boya pourquoi mabele riche mabele mokila bato zonge susuye ameka ko répondre moi mboka pas Soni avant tout balaba ko répondre lengi d'abord autant la caméra wana pourquoi au mindimi réellement que yo lelo oyo ozala mutu o a sacrifier quand pour ba likamba mabele tandis qu'il y a des religions pe bela kati mboka na biso et le ba likamba aussi ya mabele likamba ba intégrité territoriale yo moni ba pas préférer que yo ozala le leader ya ko bela ka ba religion na o itali mabele. Bon, l'andimi cause de la responsable parce que ngate batu banomaka batu eza ba kolonda ko batu banomenga comme liste ensemble ya ancêtre naza représenter les tous ancêtres eza ba bazana Katanga na Bandundu na Baluba Bangala Baswahili ba Congo ngande banomenga comme représentant na bango awa na kati ya mabele ya ancêtre
nazali lisu ya nzambe ya bancetre naza moko oyo nazo collaborer en collaboration na bancetre oyo bakambaki mabele oyo nde bapesinga pouvoir ya kotalisanga oyo eza ba réalité mingi ya koloba ezali mais avant naloba toujours na respectaka nanu oyo eza pouvoir ya bancetre tokosala na 5 minutes na biso toujours na prière mpona kotelemisa milimo ya bancetre etelema e accompagner émission na biso kino tina suka. Maintenant, on sait que nous avons 2 minutes parce que tu vivre aussi en rapport à tout ce que c'est médias mal baiser belé pas nous petit to kuka. On peut aux moins à 2 minutes à pamba. Bon, na yebi ke malobe ke ko zale belé to ko zale belé te mais bancetre to respecter tant na bango parce que pour bangonde bazanyonso biso to ko loba muke mais réaction na biso ozala mabe. To ko lobe belé mais réaction ezate mutu muso loba muke réaction esalama. Mutu muso lobi na ta muke ne réaction esalami. Mutu muso lobi belé réaction esalami de. OK, tu peux si autant qu'à ça alors. Retour sur ces plateaux exceptionnels et un monde écolo magazine d'actualité après une courte prière au Moulamboka Sony Autiko Sala yako implorer pouvoir Yamabele avec les ancêtres pour que Basala Misala mais on a la prière na oki mais ça gama passe muki komona oza ko senga humiliation ya bande kolo ba congolais ko senga humiliation ya moka ba commune oza kati na mboka na yo au lieu o senga ke batu wana o bazali ba soi-disant kosala mabe bango le baza humilier mozo senga commune mobimba ona bato kimia bazali o ba institution moko ezali eza humilier est réellement yo lingi mboka oyo na lingi mabela bakoko nanga d'abord soko landa kinga na toka liboso na senga kina yo ke babima na malembe nyonso parce que to senga to lingi to ka makelela yo sute ya kimbangu tena mabele na biso mais tant que to moni ke bazo continuer c'est que to moni ke moya o senga su Mutamabe basengela ke bolimbisité parce qu'il a continuer toujours na kosala mabe mutamabe basengela ka fait pour mutapelisi moto yo ni mamoto ekufa poane parce que bate église bato apelisi moto na Congo bate église bato bazo humilier biso bate église bato bazo sala ke mboka na biso za humilier ya moni ki ngana lingi mabela bakoko nanga na ko humilier mutu nyonso oyo azana kati mabela ngo mona lancer message nanga koloba ke congolais nyonso place azali azolandanga ameka kobima na ba droit au place amoni keza ya mabe abima ba commune o nyonso ya koyo keza cité na kati ntango zozo sele émission awa Matete Limete Gombe Barumbu Lingwala ba commune nyonso oyo eza likolo ba monga fula ba wapi ba ipen mutu nyonso koyo kabiso alongwa na ba droit o eza ba place ka ebike ma etonda parce que to ça sabotage to ça lembula mu pepe ça ba dégâts mais ba mitungisa te que parce que ba innocent o baza ba innocent ba okufate ba coupable o ba yebi ke baza encline na kati to ba pasteur ba yebi ke makambo basala keza ki muyibi bakambo ba yebi ke eza escroquerie makambo bango basala ba yebi ke eza mensonge fondé nde bango ne bakozala coupable bokozala même na mutuka moko bokota na mutuka 10 personnes 20 personnes mais mutuka baluki mutu moko akufi yende bakanaki parce que ba ancêtre baza bazo batetan ba s'en charger biso poto lo bato tele matoloba parce que ba yebi ke na commune bazo biso tanga parmi ba commune wana eza na bana na bango baza na kati ba innocent baza na kati ba innocent baza sauver ba innocent bakozala pe ke mbule beti omoni ke ba dégâts place musu salami mais pas na bango e comité parce que mabe kozala te ke kopona mutu nyonso mabe ko ela non na de bonhomme tant mabe ko batu nyonso te nyonso bakufa ki te sana bato bakufa sana bato batikali mais na moment pe mbule ko ya o sabotage ko sala ma parce que e ko linga ke même na ko sabotage salami ya mbule sana bato bakozala incliné ba immeuble musu ko ba musu pe ba innocent ko ya te parce que makambe belé ko sala ma mabe na mboka o biso to sengi e ko kisama parce que ton aposta justice ba bakufi na est ba banyama est-ce que tangu mnanga zo beta munduki na est et parce que mutuna na yo nazana ba question ça ko répondre que nyonso oyo koloba na peso miyano nango parce que ba constater que net batu o ba yebisa ko ba lobi no biso to kende wapi ndenga lobi to kima ndengi to kende wapi mais bazonga ba kota chang o azana posa ko bika a rapidita kota chang na sangu to na place munene to na nteleza munene malukeza munene ba kende partout ba kende vanda parce que to senga ata ngar tonga vanda soko zana mbongo te ndima o protéger vie na yo que protéger biloko zo lingo protéger wana muso atunaki mutuna moko o epesa ingezi pona répondre mutatuninga iko sala madati nini yango na linga ina tuna mutu nyonso kongolo so wala nanga aleka na télévision a confirmer nga jour aliwana ye atuna batade bonom se bayeba ke lelo biso to okufa bato bakufa no lamsa bango na basimita tuna bango ske bo raisonner ke mukona bokufa liweza na limite te nzambe tanga sala makamna ye atana limite te tellement tozana souci pasi o bande ko na biso baza humilier ndeto bengi bino tozongi sur le soupo parce que toloba maloba o bango batuna ki to répondre sur le mituna na bango ne batuna ki yango to répondre na mituna na bango tozo répondre na mituna na bango parce que balobi ebele to yoki
ba oyo ba mituna mituna esengeli to répondre bango esengeli ki to yebisa bango o ezana posa otokolobela bango d'abord un ba ye bango eloko moko na remercier mingi ba musicien na biso ba imba banzemba kala ba Koffi Olomide ba King Kester Remenea ba Madilu System ba Papa Wemba ba Lutumba Simaro ba Pepe Kale ba defao o ba betaka musique o ezalaki ba bandeko conseiller ba bazote ba tei o batambola ki na solo mais batu ya mokili balinga ki bango ba vivre te bango ba vanda te na mabele Koffi Olomide uto lobelo ko moko alobi nganga ta former yo akotika na prise moko asuka pona yo ye moko ako former na muyibi na lokuta na mensonge na nyonso mais prise ya kopesa yo kimia akotika la kopesa yo kimia te ayeko loba so eloko moko alobi lokuta na vérité bazala ke sika moko tango lokuta na vérité bazala sika moko balobi bakende bazokenda mboka moko bakende kokoma mais tango bakomi na nzela lokuta amoni ascenseur aweleli ascenseur lokuta aweleli ascenseur akiti vérité etikali na escalier vérité alobi non ngana okiti na escalier malembe lokuta akomaki apanza ngene lobomona lelo église catholique mbangi protestant ba pasteur bapanzi lokuta na mboka batongi lokuta na mensonge ba créer oza ba rubrique na bango ba monter une fondation moko oza exceptionnelle ko simba na mboka te ba yoko nommer biso na message na biso liboso to lobi kimbangis nde mutayela biso ba missionnaire catholique na kati mabele na biso et puis to yeki ndeko moko a répondre biso na mutuna na biso alobi oui c'est réellement que kimbangu mutanomake comme prophète ba noir ezali mundele na linga na tune mutuna moko est-ce que place azali azana mino na munoko ne pa banda koloba to azali nani na linga na tuna parce que soka azana mino na munoko te ayeba ni na oloba soki lelo aza aveugle ayeba ni ndenge ni na otambisa ba être aveugle otambisa ba se mutu azana mino na munoko te akokoloba mwana muke akokoloba liboso ba bayoka ete parce que ya abimi lokola mwana muke abimi lokola bébé moko ba yoko simba place so sikoyo aluka biso to luka ba asimba po biso to fonga na biso lelo kona koloba lelo na mitone na bengelo papa journaliste na message nanga onaza nango pour le moment na ministre o eloko na lancer na ona mboka ke peuple congolais na ministre wazo landanga na ministre place no sana libula maya longwa asala ba jeté na utiliser kambula na mopepe na yebi force mabele na yebi o eza mabele na kobanga mutu te ezala nani akoloba ko ya te munduki moko bazana ngo telekinga na pouvoir na mabele ezate de tango ba oyokanga ba meka olongwa na omeka obeteli solo mwa muke koyeba kendeko oyo abenga ki atindela ko voice alobaki Simon Kimbangu confirmation eza pa ba belge de yemo ka confirmer biso andimi ke oui belge mutanomela ka biso Kimbangu awa na mabele na biso fondation na biso ya mabepo ebanda ko beba lelo za belge mutamemela biso ayoko memela biso ba criminel abengi Kimbangu comme prophète ba noir na kati ya prophète ba noir Kimbangu a détourné biso mabele ko s'associer na miyibi na beskokerie po ba biso na mabele tango babengi balobi kiangani liko lakisa ya batu c'est que mutuana aza pona batu mais tango lelo ke kadima o aza passé ya kimbangisi batu bakanze élection na mboka bango batu batie magwinyo sur mensonge nyonso bango ba humilier population ya Congo esila yango to mona ke tellement bango humilier biso pour to humilier bango mbula o ebeti o bazomona de bono batu bakufi na de bonhomme eza kanda ya bitumba est parce que mboka kizana bitumba na est bango batelemi pour organiser une marche moko ya escroquerie pour na kondima ko fêter journée ya matanga baninga bazana pasi na est yango to betsa mbula na ba Congo to salaki sabotage na ba Congo tellement esengela ke nzambe ya bakoko azali na posa ala ki sa puissance na ye nde to salaki démonstration na ba Congo to kati na ba point to kati ce qui va répéter pour la deuxième tour na journée Kimbangu férié ba bela mankamba wana ndako mbeko ya na se mapate ekitate to ko esango na mbula to bike to tinda ka mbula pour s'en charger na kamba ne ko esango journée wana na ba église na bango na makambo na moto lingi to kate soki bazana mato ya koyoka ngwango na oloba nazo mona ta munduki moko te o bango bazana ngona makasi eleki bakoko na ngai nazo mona munduki te o baleki ngona makasi eleki mabele na pouvoir nyango na bengi en tant que lisu ya Nzambe avancer en tant que mokonzi ya mabele na pesi ordre na mabele za ya biso to telemi siko na mabele pona ko venger pona ko sala justice na mabele na yebi ke soda nyonso zo landanga autorité nyonso zo landanga mutu nyonso yebi ke ngana za na mibenga chef me yebi ke za moumbu na mboka bato s'imposer biso na minduki soko za na makasi longa makolono kota place ngana zali na bengo na ndako na zo répéter mission no na ka esika oyo ya komona ki aza makasi aya mabele yango oyo abunda na mabele akoma place ngana zali na tout nos questions alors parce que le temps on le bien trop omoni lelo oyo
Tous un pays purement d'abord démocratique. Tous un mokili attends que na Asie et si la bague na Barthélémy bague ba grand leader à la religion ba huta kuna mais okuta pe place na Israël même l'Arabie Saoudite okuta christianisme ezali. OK même la Chine ou na Thaïlande okuta christianisme pe ezali. Mais si réellement que vous allez mutu ou babili so banzambe pourquoi pas vous sa pouvoir na bino d'abord bino ba ino sa pouvoir na bino ça pour otabo toucher ba religion baninga to pe ba conviction baninga bon toucher bo tabo travailler bo ça d'abord pouvoir na bino bo la sa force au bozalango ça pour otabo toucher ba religion baninga comme ça ba tout so ba bon réellement que bozala pouvoir ba ba convaincu ba ko na bino ke bo ba na d'abord combattre baninga zo matiki ça l'importance mon côté toujours combattre bango pambaté parce que bango pe ba combattre biso bango ne bato babanda biso bato bandite omoni ke baloba ke soki obeti mwana nanga mbongama makasi nga mona zoya siko obotanga babeta ibabana na biso basakana na biso ne balingi babombi biso ne balingi cette fois-ci biso toye to moni okangami beaucoup plus na kimbangu azali moko ya baindo moko ya bandeko no baindo oyo abima réellement pour défendre intérêt aussi ya baindo en étant prophète pourquoi on dit makaité na zone dimete parce que pour anini biso bato no makete koko nanga mtano makete koko nanga mtano makete az koko nanga zo répéter sous que mtano makete Zambe mokeli ya bakoko nanga wakeli mabele o ya bakoko nanga o yemtakeli ye mtano makete kimbango aza nommé par Belge va nommer kimbango prophète ba indo kota zo biso to yebakete aza mwana moko to yebaki aza yana biso mais mérité ko za na ko za lesiko o ba chaete parce que azaki parmi bana o bazaki ba criminel na katanda ka papa bengana ki bango bazaki bana o bazalaki lokoso balingaki mbongo ebele balingaki makamba mokili balinga makamba mindele nde papa bengana ki tanga bengane nde mundela lokoti a ramasser parce que bozomona ke banda mundela tongela biso fondation ki mbango kaka ye moko mundela tongela biso ba fondation ba président kaka fondation ya noto moyen simba biso na Congo ezate nde ba ancêtre batindinga balobi kende ko bimisa bande kona libulu demo saction na biso ya liboso mbula nyonso bo vivre na ba Congo. Oye c'est le spectacle il y a 3 jours c'est que zo katanate eza bakoko nde bawe bato basali yango pona ko lakisa force na biso na kata mabele na biso nyabo moni spectacle to sali ya liboso ko démonter na ko bundisa mutu oyo amemaki ba missionnaire avant to ya na ba oyo nyonso ya yaki na bango to kendangi ne pa na ye parce que soki a lobike makamo na lobeza lokuta po yepe na ebike aebike na kamona oloba eza réalité soka ebika za lokuta mutu moko azoma makamona lobeza lokuta aleka a contredire nga parce que loko na sengi pouvoir ya mabele oyo on azoloba soki ezali ke sentiment ya bonzoto yo lobisanga eloko esala mate mais soki ezali malobe uti epa bakolo mabele o nga na tomboli na simbi tika ke mabele oyo évangile sala musala na yango nga vraiment na été tout ça na yo débat na juste pour nous un message na bino parce que nous avons le devoir aussi à respecter mon surtout. En étant prophète, nous avons les ngunzato prophète. Nous avons la liste de ancêtres. OK. En étant hors de ce ancêtre, nous avons le devoir de respecter bino, nous avons débattre mais nous avons le temps comme on se comprend notre mituna mingi, notre le temps au le bayo moko. Donc c'est pas vitesse na le baloba. Nous avons la caméra wala. Quand la caméra on a ba autorité pour diriger République démocratique Congo ba la kati. Message dit vraiment à paix à kimia ya ko tombokate o ya sagesse et tant que lui ça bazami ko pesa bango po ba amboiter ba parler permettre kimia ko takata mboka oyo d'abord un na osenga na yo na ko senga na bango no so ba autorité ba oyo kanga banda ya gouverneur de la ville o nanu ba bengi gouverneur de la ville malgré tout ba kombo na bango na Daniel Bumba soki alingi lelo ke asala musala na ville province ya Kinshasa za la récit aya place nga na vandi pe s'appelle l'adresse na yo naza na avenue Tembo numéro 1 naza na route Mokali soki aza na posa za la kimia aya asola nanga na PC bonne conduite otambwisa ville mais soki akocha makolo te ka tambwisa mabulu so linga zipane zipamate te ngalingi te dangi d'abord oza na kandate liso banzambe ko za na kandate d'abord opesa message moko ya paix po baka muno te bonga d'abord ko avertir moto avant tomboka dangi d'abord banana ko avertir bato moment où est-ce moment quoi avertir mototé mais est-ce que me connais ou avertir ça pour le comme la kanda te na avertira da bate belé na koma gentili ngobele si bato ba mona gentili ngobela sala musala mo na vérité ngam na saboter na sabota musala na parce que na zalaka na bureau na na kendaka na bureau na gentili ngobela sala biso fier
Comment pas Bumba soké déjà. Daniel Bumba na attend combat on attend. On a dit que banana on a avertissement nous. Banana nous ko interpellé. Moi n'amboka Daniel Bumba, autant le gouvernement central est dirigé par Maman Jules Souminoa, puis autant la autorité l'écolo. Qui d'abord la douceur avant qu'on puisse s'acanda na bon délibinokas. Te nga en tout cas papa journaliste makamba lo bana douceur na kokate parce que ancêtre étant batomboka bango batasuna douceur était batana calme po ba flatter mutu te ba yebike eloko to lo beta ya biso. Moi ba na flatterie maloba flatterie okitsa mungongo. Wezo lokola bazo flatter mutu biso to flattaka te biso to lobaka so muta boyi action esalami yango moni siko na ministre biso siko to ko flatter mutu te so to komo kitisa mungo to ko to flatter bango to luka mbongo pana po bana mbongo te bana eloko te no se uti ne pana biso na mabele to za doa ko kanga mabele tala siko caméra wana lancer message na bino siko yango to sengi na Daniel Bumba soki alingi atonga mabulu azo linga zipa wana afa tongango il faut ya to pese bonne conduite à ville et puis na ba condition ezo senga faut respecter. Donc à qui ta place plutôt aux alliés, to PC adresse, to za la route Mokali, avenue Tembo numéro 1, to za la commune ya Kimbanseke. Soka bengi biso to koyate, mais soka ndima colonel kité to koyambaye. Mais soka lobika tinda même délégation to yamba bangote, présidence na moko to na posa na ngoposa. Mama Judith Souminoa oyo azokamba comme premier ministre. D'abord elo to senga na ye, soka azo yeba kaleka na sens unique au policier wana policier akufi. Qui a ébu qu'à l'écart qui n'a sens ni na mituka na ye to na posa na démissionner to na posa ya ko mona écoute ata na misute soka ébu qu'à l'écart qui n'a sens ni na cortège na ye que policier na kufi na bele mutu akufi za mutu na biso to défendre mutu na biso en tout cas démissionner soka démissionner ta bunda na biso to ya to tinda mbula na mpepe pona ko s'en charger na bango to vendre sa bango kimia te avant gouvernement bango vendre kimia ya démissionner pas parce que makao ya sali asa lokola abuki mibeko ya biso bansete bakolo mabele ko boma mutu oyo aza ya biso ya bomie lozana tankutu ya ko evoir yekutu ozana posa kutu ya ko loba mingi mingi pona ete eloka to sengene soka aza conscient même justice esa sa musala wana soka yebike ya leka na sens unique a démissionner na malembe soka démissionner en tout cas qu'il plaît qu'il ne balinga te mapate ko ya te ba fonctionner te wow. Tozola da message ya utasika ya mwana mboka Sony ozali liso banzambe azopesa message na yeso bo constater que lazima pas temps retourner ba question bele parce que la linga d'abord yema fongwa maraka na akosa débat na été boyebinga ba débat na sala batu o sengeli ya kosala débat mais o sengi réellement na sa débat na sa débatté donc zoka ba message na ye donc balancer les bino muna mutu aye ba ye moko commenter ce que juger sur ça ceux qui ont retrouvé que ba message na ye ezali malamu te pona yo ozana droit ba numéro na biso ya ngwana ça ba message na yo topé le ba ozana ngo besoin so ba moni que réellement ozana besoin contribuer na édition oyo ba numéro ngana loba to yo kayo pour ça le débat ezali tout ça le débat na mutu et surtout ça débat mais autre ko sabe débat n'était tout ça débat to ça juste to comme le bané papa na pas pour ça que tout ça na yo ezali juste un cas figurant yo peut ça na besoin comme le ballon moké avant de clôturer mission oyo moté d'abord mbote papa un état la qualité ya secrétaire papa Sony oyo kinyo ya papa Sony oyo kinyo le bi awa rectification yo ko ça le bané to pe yo ko bakisa le bané on a ko bakisa ezali que souci ya papa Sony où il y a eu les devants ya makambo yo ya ko faire partir d'église eza komone ki mboka eza bloqué na ba système nyonso o ba memela biso deux exemples ya ba loge et kanga mboka mobimba donc moi makambo marché et que liboso ezate to comment au moins na même étudier asili étude na yi mais okende luka musala bo bazo imposer il faut liboso kota na loge. Oh, Babylone kwa na nyonso eyaka na nzela ya église. Eyaka na nzela église. Alors église siko esala lokola eloko moko oya ko bloquer bato nyonso moi ba évoluer bien ezate. C'est pourquoi azo déclarer lelo que bato nyonso d'étrangers au nyonso tout bazonga bakende pote mabele fungwama. Tant mabele ko fungwama. Mutu nyonso a vivre malamu, mutu nyonso za na facilité ko zo musala ya ko bongisa vie na ye. Je crois que première déclaration na Isabon. Mais quand on reste tout ça contre le gouvernement, tout ça contre l'église, mais système où aille la biso, ya ko côte ça passe, ya ko côte ça blocage na kati mboka à cause de l'église parce que les combien de pasteurs au babandeli banzungu, ya ba loge, mais ajoté ya batu. Combien de pasteurs, combien de ministres, combien ya batu au bazan na kati bureau yo zo mona pena bavandi, mais bazo sali la ba loge. Mais na généralité boy
so mutasisi net d'étude ake uluka musala première condition ya ngwana mboka ko avancer ndeni mboka epusa ndeni et développer ndeni pour oyo eza lokola freinage général na kati ya mboka nde regle na biso ndi ya ngwana yango ozomona ke totelemi bakoko balobi pour que situation oyo ezala décanté ba oyo nyonso baza ba auteur oyo baya na babiloko ya mindele oyo bazwa babiloko na bango babima nango libanda po te mboka etikala kimia mabele etikala kimia soki bakoboya bakobunda na mabele pe milimo ya bakoko oyo bakufa bakosekwa mpona kobunda na bango. Très bien, voilà, message les alliés passés. Je crois que ça résumé en rapport au Italie, moi, Maloba, il Papa Sony. Maintenant, d'abord, sur la caméra, est-ce réellement Namukila Lelo ou force à convaincre la population de Congo dans ma canicinaï? Bon, Papa Sony a causé la force à convaincre les nations. Mais Mouto a causé la force, c'est Mouto Atindie et ça Mokeli. Ou à quel lola pe à quel biloko nyos. Et puis, ils ont fait une recommandation à Bakoko. Nyonso bankolo mabele o nde bato batomboli o bapesi pouvoir wana ke to tomboli lokola représentant na biso na mboka o kende koloba o yazo lobeza e uti kati na ete me bapesi maloba wana epa ya bakoko na biso abimisa pote peuple nyonso ayo kango ayeba kozonga na nzela. Mais comment la siko réellement ndenge pe azali ko boya présence ya Simon Kimbangu azali prophète congolais to yebi pe Afrique makima ba yebi mais ya boya kango yo en qualité de secrétaire résumé nous ça par rapport à ça. Bon pour na Simon Kimbangu to boite religieux za malamu aza musali na Nzambe na musali na Nzambe oyo azo égaré batu ezana mutu moko te oyo akoki kozala na assurance ya vie éternelle epai ya Simon Kimbangu. Parce que d'abord nayebi te soki aza Nzambe soki aza prophète soki aza nani mpona koma omona bato bazo adore ye kokende na église wana ozo adore Simon Kimbangu babosana même créateur oyo acréa bango. Alors eloko wana nazomona ngo ke soki Papa Sony azo déclaré départ to koeffacer kombo ya Simon Kimbangu koboya même journée où bapesi bango wana aza pleinement raison, aza pleinement na raison. Voilà, merci to comme que na suka to sala minute yebi que to bolonga kala Papa Sony to kozwa vraiment tabele ti to comme appelle na suka to bani ezakati ya makansine Papa Sony to comme na suka d'abord 1 minute kaka nini ola sawo ke Simon Kimbangu azali ya biso te ba congolais et le monde mabe omona na kati ya misali sama na kati ya église kimbangiste. D'abord na tamboli ebele nazaki missionnaire bakoko nanga ba pesa ngi misoko tambola na église na tamboli na église kimbangiste na tamboli na protestant na tamboli na église nyonso na ngali ya bok kimbangiste parce que wana zali ya biso ba congolais zali honneur dans ba richesse sur ba congolais catholique et yakuya Kimbangi protestant et yakuya islam et yakuya mais kimbangiste ezali richesse sur ba congolais nini mabe moni kati nango oza ko déranger bilo ba ancêtre. OK, et lo que déranger biso d'abord to moni Kimbangis biso to boyi ba élection ba ancêtre ba boyi ba élection église Kimbangis so ebengama comme représentant ya ba ancêtre na mabele et reconnaître que ça ba élection sali c'est exact crédibilité ba c'est élection moko ya mabe lelo oyo humiliation salami na est bato ba kufi belé na est pour na bango nde bakoko ba boyi ba lobi aza mwana biso to noma biso to bato tia qui était d'abord Sony mutanoma qui ezalaki belge. Et puis olandaki ndeko moko oyo asalelaki voice alobi oui mutu anomaki Kimbangu comme prophète ezalaki belge. Est-ce que nanda kuna ye mutu wana zolandanga alandanga bien. Est-ce que nanda kuna ye bakoyo ya nommer mokonzi na kati nda kuna ye soki na kati nda kuna ba ya nommer mokonzi c'est ka tellement lobela biso belge anomaki Kimbangu biso te yebi Kimbangu te ngande représentant à nomination ya bakoko nanga nazo réclamer kiti oyo Papa Simon Kimbangu avandeli neza kiti bakoko nangai ne nanga batindinga pona réclamer na yo ko senga réclamation nanga ezali ya kiti oyo avandi nango bokonzi wana eza ya bango te soka yebi ke za ye aleka défendre ngai aleka contredire ngai menga na yebi ke Kimbangu aza ya biso te Probeta masolo malasima to comme na suka la temps la caméra na message na suka pour clôturer émission message nanga ya suka ezali ke bazai belé na Moïse Katumbi tokotanga bango aba ozali belé place ba oyo kanga balanda message nanga bien babima na Congo bazonga na bamboka o bango bazali tolisa na posa ya paix manduki o bazana ngo atamoko ebeta sute mbula na mupepe to sala musala bato bazana est balanda ngai babonga mabalongwa déjà poto balisa mabele ya est fo baluka toko éliminer tous les soldats bazana est ezala ya nanga ezala ya Félix ezala ba FARDC ezala ba nani o bazolanda biso
Yo défendre mabele na auto faut humilier ka bango. Na ko défendre mabele na humiliation na zo humilier bapaya o bazana minduki mutu no zana munduki za mopaya. Mais qui fait le peuple par la guerre alors soit ça munduki ko bunane parce que guerre bani depuis kala le 3 décennies mu konimi ba koko bosu salata mo action malunga kuna pour le pesa kimia kuna. To salaka ba action ebele. To zikaka tan na biso ekoka sango le loko mona biso ko chaque loko ezana tan nango. Tant on est comité na biso to sala musala to ko emilie minduki nyo sana katamboka na biso makila ya bakile sopana eza banyamate eza ya batu o lelo ba famille ba otikala ba malere kozia bitumba na bango mibale eloko ni ba ko fela mibale makambo ba solola ki réconciliation bango basenga basala ki angote malobo bango ba solola ki respect maloba nezate ba komi ko boma baninga ba inosa maloba suka poto closer mokalo to beta masula mikoleza koya maloba nanga suka ka ezake Église catholique, église kimbangi protestant musulman, ba libéré biso mabele na malembe, tona poso yo kama kelele te. Mwana no sa Congo place ozo landa biso, ko luka so tuna biso mituna milaite. Yo longwa na place yo ozali. Ko zela te. Ta obo moni mbule telemi o katire ma bosenga mbule beta, tona posa ko loto loba ke mbule hotel ma to telemi sina mbula. Parce que bo se préparer bo même gombe ba ozala kimate. Mbula nyo se weto charger na gombe, mbula nyo se weto ke nango na ba Congo. Parce que eloko ya suka o ngana ko clôturer moi muke. Na ko lukana Sabino jour Félix a nommé Sam Alukonde comme président ya Sénat likolo kabana en deux parties limite bomoni ya mai ne place tikala ki kulikolo ne sera ki rouge bolu sera ki pembe bat nyonso balingi pembe balingi babika bakota na chango ba balingi bakufa bazala kuna bakota na makamu na bango merci na suki wana. Voilà, ça n'est fini. La ngaki teto ça fait débat binga o étalé ba le besoin makati ya Luso Banzambe mwana mboka Sony o de mikati za ko engagé moko bilo boyo ki pede nga utiko le bawana na ko préférer mi muna mutu amika ko analyser avec beaucoup de sagesse. Arme ya bato bazanga ba argument malamu ezaraka bitumba. Mais muto aza vraiment na mayele azana makanisi ko réfléchir arme les anini ya ko analyser puis ko créer débat moko en rapport au lobby ko peut que tout la question o esengeli azawana après ça baisse na tembo numéro 1 sobo makamba lobby et déranger yo sala tout comment avenue tembo numéro 1 la route mokali kuta papa Sony bo Sony lobaki sikata lobaki bo sikata lobaki en tout cas le lobaki et c'est plus singaité tala pour ngala mona mona za bo ça na débat bo lukabo trouver compromis dans les bons qui a ko ko se tirer ko simana et aux amala monter mon décor pour le servir de vos informations outils un message to un message ité mon amour un message à kutamiza ngo abimisa o amoni kezali malamu na kati o abimisi to qualifier le ko la prophète to qualifier le ko la mosakoli to qualifier le ko la Luso Banzambe azamba casquette ebelé mais ma message ebimi ezali message o ya bimisi aza muto kwa yo pour ça to ko sa message na yo en état congolais de père et de mère en état congolais ozo défendre ma belé. Donc tout ça mboka moki muto zo mona na liso na ye esengeli apesa makalisi na ye tamize zo ya malamu zo ya mabe bwaka ya malamu somo sepeli sote lukai na tembo numéro 1 boswana. Merci na écrit mateta merci beaucoup de pesa confiance fidélité dans le monde ekolo parce que tout six mois mokalelo. Merci beaucoup papa journaliste. Merci Suso. Maloba ekozanga te ezebele na obimisa. Ba biloko nyonso bato ba otuna yo. Les questions nyonso bato ba otuna na za wana pona répondre bango. Merci beaucoup papa tika malamu alors. Merci. OK madame, je pense que nous c'est l'équipe na kimia. Tout ça c'est la réaction ya bato. Voilà, bon bango chaque semaine tout ça tout kutana bango ka chaque bien tout ça tout pendant un mois complet. Mon école te chaque jour. Yo peut au monique aux la réaction en rapport na ba retomber na o esami na émission aux Zolanda benga biso celui pokoya tokoya celui yo pouvez pas la biso tokoya. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro jusqu'à là restez branchés sur les restes programme ya Monda Ekolo magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup, plus bye.